kaka boye to le kana TV et belé pe musu boye na kombo nzambe mais on va sala nzambe te voilà musu ko to mona abando bengo na appel vidéo oyebise ke noko benga na appel vidéo te na femme mariée mais atindi siko bato batinda na ba chaîne na bango bando finga yo te dans tout la rato yebana kaka soko sala nzambe et bah ibate belé souté mibali ba osala ngo mingi voilà même na basa na bala na poto même batu muso abiki azolinga oyo abiki amwasa libala a prier pour na ye aye na problème na ye na mobali na ye pa na ye mais pasteur wana to prophète wana bando linga ye basala nzambe ya mibali pe ya basi to tambwa na obanga nzambe nzamba za na kanda na biso makambo tozo sala o na ba télévision na ba sonyo tozo sala ba buzobo tozo sala ezokumbisa penda kombo ya nzambe te. Pourquoi quand mutu moko ye wana déranger maman Seramboyo abi noko benga na vidéo te na femme mariée atindisko journaliste na ye o aleka wana abando finga otangi kolobi ke malade ya papa Gabi euti na kati église euti eloko moko esalamaki na église ni esika bandai kosambela ndo afongola nde efongola ki porte ya makambo oyo ekomeli lelo na vie. Mama Seramboyo nga libana nga nazana kimia te. Mama Seramboyo nga na ozo bazembe na osa ba fausse couche. Mama Seramboyo nga na yoka eloko ezotambola nga na kati ya mukongo. Na yoka eloko ezotambola nga na libumu na yoka lokwa eloko ezotambola nga na mutu. Batayo pese na mutu bana kotambola yoka moko yoka ba nere ezobeta yo. Nzamba tindinga donc ndenge nzamba pesaki ba message famille na ye pe na poto ba yoka ki yango bandeko nyonso ya ye bisika boza na poto nzamba lola pambola bino. Babenga ki maman Seramboyo ba déléga ki mwana ya papa Gabi Kiwaka mais ya pas ezalaki kaka bantu mususu bandai ko benga bazolo bango baza ba famille ya papa Gabi Kiwaka mais bazalaki ba famille na yete. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs les abonnés de Top Media Télévision, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Code de Bonne Conduite. Voilà, Le Code de Bonne Conduite, cette émission une production à Top Media Télévision présentée par moi, votre frère Tadi Ngalapa. Vous savez, tous en mois de mars, Makambozali est belé, maman Seramboyo par rapport à passage naïe dernièrement. Awa, retombé nango Makambope Zaki belé, vous avez encore demandé à ce que je m'excuse, maman Sera azonga to luka moyen to sola lisusu to mema lisusu lumière sur son travail par rapport à makambo nyonso maman Seramboyo azoko sala maman Seramboyo azalaki na message important au alansaki pona ndeko na biso Gabi au bongo azali na mboka bapaya mais selon les informations que nous avons il paraît que batona pe ba répondaki favorablement ba yokaki émission na biso pe bakendaki ko luka maman Seramboyo lelo to ko luka moyen lisusu to lobela ministère ya maman Seramboyo ekomi na niveau nini ba makambo eza ebele maman Seramboyo c'est que moi je signale c'est une femme différente une servante de Dieu différente na ba servante de Dieu ebele elle n'est pas dans de futilité azalaka na ba n'importe quoi te na ba buzz ayaka te il y a des problèmes oh ezoko s'opposer pa ya ba sali nzambe ebele bien que nous n'allons pas rester sur ça mais on va essayer quand même ya ko beta lisolo na yango bongo avec celui que nous appelons Coco Dema, il est derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Je dis un grand merci à la grande dame depuis Mboka Bapayawana, maman présidente, il y a les amis, il y a Mama ni Mama, les amis, il y a Mama Top Wato. Elle s'appelle Maman Maria Fina, Maman Maria Fina, depuis Mboka Bapaya, maman présidente. $250 c'est quoi et pas nos mamans nabi kayoli kanaba tozala kanaba solution il y a pas problème de zo makado facilement et pas na yo maman Maria voilà donc biso bana Top Media Télévision to poussani lisusu do liboso no pono biso que non na maman top to liaka déjà donc longo maman Maria tala cannabis voilà un grand merci à Sarah Kianza SK na Belgique wana Kianza ba Sarah je t'avais promis tu vois donc na sali o yonanga to solo ki maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga 1000 respect Maman Deborah Lubanda kilomètre à Calgary Nadia Zouzi déjà to sola lisute mena boaki ya suka maman Seramboyo mbote papa mbote pe na bana nzambe nyonso o bozuli bakoya kolanda biso tikete nzamba lola apambola bino kande to mesana ya avant to bande émission na osepia to gumba mituna biso
tokumisa nzambo andimi kokutanisa nga na yo na mokolo ya lelo parce que ebele balalaki me balamuki te mokolo ya lelo ebele pe balukaki babimaki ka ndenge abimaki wana akei mpe azongi te ebele mpe abetika libaku na nzela akweya akufi me nzambe wana apesi na nga na yo mpe matolali na butu lokola bakufi kino alamusi biso na ntongo lokola bana na ye tokangi miso tobondeli éternel Dieu tout puissant kolo topesi yo merci ebele balalaki balamuki te ebele babimaki bazwi makama ya lolenge na lolenge kasi ondimi kobatela biso na bafamille na biso keke soit ba difficulté keke soit makambo tozokutana nango na bavi na biso me nzambe alola topesi yo matondi mingi to recommander émission ya lelo entre tes mains saintes to recommander pe bandeko bazwi libaku ya kolanda biso na sala oboko na yo kolo oyo aza na problème na likambo nyonso totungisi pesa solution ya problème na ye maye nyonso tokosola tikete molimo santu no a diriger biso pe akamba biso puissance nyonso ezali ya yo te ezala mosika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to bondeli bongo merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup Mama Ciara Mboyo. Mama Ciara, actualité oblige naebi yo kota no na babiloko wana te mais ezali moi question moko o ezoko salanga pasi aujourd'hui vous les serviteurs de Dieu bino ba servantes de Dieu c'est comme si beaucoup miko yoki sa bana na nzambe soni komema bango na mabungi sami. Aujourd'hui quand tu regardes la télé sur le plan prophétique, sur le plan il y a évangélisation, lokola instrument ya nkolo yokoki ko sala analyse ni pe koki ko répondre ni Mama Ciara Mboyo. OK, merci beaucoup. Na yoki papa ndingo keso moko tuninga kitoko papa tedi. Donc liboso na opesa nanu ba bonne fête na basi nyonso tout ya mois de la femme toza mois ya ba maman donc moi so abima tongo ba diaspora nyonso basi nyonso bazali banda mboka nzamba lola pambola bino bima tongo ke musala na ona malili na ba neige OK ko travailler nzamba lola apambolo merci pe na ba maman o bazo sala bilanga ayebi ke na tongo la mutia ke ko sala bilanga merci pe na ba o ba okende ko sala ki travailler na banda kwa batu donc ba femme sage bato bozo sunga ba maman bato bazado bana misala nyonso donc moi so azaka mobala bimi na tongo ye pa bimi ake ko sala musala na ye donc mobala oya nango na gauche moi si pas na droite to sangisa ezo sala malamu mingi ba bonne fête na ba maman nyonso na mois de la femme femme africaine nyonso tout ba bonne fête na bino. Merci beaucoup papa Teddy. Nga na oka passe mingi na kata mutema pona question tuninga na ngina répondre. Comment na biso basala nzambe to wela nini? To wela na loba ngo mingi na biso tana ba religion mususu au mona musulman le kana TV ta finga mundeko ne musulman. Au mona même sango to maser asali kamoko le kate ba finga mais pourquoi to yaka gara na TV pona ko loba mabe ya muninga? To yaka gara na TV pona luka ka olande la vie Mama Ciara Mboyo kanga na mabe mo be pour l'exango exposer na TV. Alors so au moni ndeko na problème luko benga yo sola nae. To moni ndeko na okena robunga bondela pona ye nzamba kitisa ma oyisa nzambe limbisa ye. Ta mso ozo misala nzela zo keneza mabazo ebate. Kolo kitisa ma on epeke ndeko ebisa ndeko no ndeko nanga nzela zo keneza mabeza malamu te pona yo. E oza malamu mingi ole to lekana tozo bungisa bana nzambe bele nzela. Tozo mabana nzambe bele na perdition. Parce que na balande bele mona mulandi muso andi mangaka alandaka Mama Ciara Mboyo denga zolo baboye ezo conseiller batebe babenga Mama Ciara témoignage no pesa nga pena zaki na via kindumba nga pena zaki na via kolongola bazemi nga pena zaki na via komana mibala batu metango do pesa témoignage no lobike otika makambo na nzamba benga yo esalinga pasi nga pena zu décision Mama Ciara na zu décision makambo yo lobaki nga pena tika ngona vina nga na otala pena bina za mosa libala baboki yo nanga pe batala ngati basemeki nanga pe batala nga metango pesa ba témoignage bomba ebisa mwana bango ni ke tala moso ke ndako bala via sala tala moso ke ndako bala metolo ba ngo pona edifier bana nzambe o basaki na mabe wana o Mama Ciara Mboyo bande ko sala batika pe mabe wana batambola kobanga nzambe bayeba kotambola na mokili yango toloba yango pona koloba te ko exposer eza vie privée na yo mais tango oloba ngo to beta lisolo ya vie mutu musu te po exposer na télé mais na ko beta vie privée na ngamo pona ko edifier bana nzambe to yeba kotambola na kata mokili oleke so moninde konona mabe oleke miso po bando finga ye oleke miso po sala boto za batu na kata mokili
mutu moko tako ba ke ngana miso nzambe na za saint non toza pe na masumu sumu ka pe mutu pe ke na répondre mutu mabe voilà. Na siliki pe ofuka mi po binza melimbi sanga na silika ki nzambe limbi sanga na répondre ki mabe na likamo na sala ki bongo donc c'est un peu ça comme conseil na pesa na basala nzambe ya basi pe ya mibali nzamba lo la pambola bino. Mais il se dit que maman na omemo na terrain wana te to solo maman na biso ya médium bango on va laisser les morts bami kunda na mabango na bango biso to solo maman na biso. Mais il se dit beaucoup que maman Siara bozo ko bata mana sima Bible na sima kombo ya nzambe pona ko luka moyen ya ko détruire pona ko luka moyen surtout o etali makambo ya basi na mibali côté kuna et pas na bino ndeti deux akalisumu te. Est-ce que zaka permis na Bible? Donc nayo qui passe mingi parce que koloba ke moi sina mobali na biso basali tozo comprendre te même question na eza bongo question na eza ke tozo comprendre te le respect entre vous na basi ya batu na mibali ya batu ndeti deux la raté entre vous les serviteurs de Dieu. On ngai ezara passe mingi biso to mona be mission mutu pa leke mission finga mama Serambo azui pe photo na ye atie. Mais maman Serambo a bosani pe kaza femme mariée. Mon bal n'est pas ko se pen émission wana te. A bosani pe l'été zali et ko kangi po tanga kombo na ye. Mais mutu oyo aza mature mutu ne sala ka mutu atanga mutu ayebi mambo sala ko le kaka atene émission po finga mutu po emilie mutu. Il faut qu'on ait un respect à mon bal ya mutu. Donc ndene yebi ke papa te dit aza marié asana mobali nena ko leka na TV te pona bando finga to na bando lo babuzo ba mango boye tant on yebi ke ndeko wana bala déjà ton yebi ke par exemple ndeko ngona ki ndeko mususu asala ki apesa ki prophétie ya ndeko moko comédien aza femme mariée mobali moi ça auto mobala auto bala moi si na ye donc opesa message mususu eza ke et détruire mutu baby si pe foyer ba baby si pe mobali moi si patala lobi o. Et mobile on a bala zande bongo. Il faut respect wana ezala basala nzambe ya basi to respecter basala nzamba mibali. To respecter bango ndenge to respectaka mibali na biso ndenge to respectaka ba papa na biso ndenge to respectaka ba parents na biso ba grand frère ba leki na biso mibali. To respecter pe bango. Basala nzambe pe mibali bo respecter pe basala nzambe ya basi. Tous les kaka na émission tenga na okaka soni papa te biso na moni émission na biso basala nzambe to leki émission tozo finga na tozo emilie prophétique moko ya ba prophétesse na yo kaka pasi na kata motema ana kindumba ba tiezemi donc eza pasi mingi donc omona bongo na opesa penda comme conseil na biso basala nzambe to meka penda kozoko comprendre moi likambo wana muke ke koyeba ke ndeko na waza musala nzamba moi si respecter ye yo pe biso pe bandeko basi oto osala nzambe ba évangéliste ba prophétesse donc to bonde la rapé nzambe pona bango so moni ke ndeko na mobala oke na opengwa kutana na ata ofinga yo ata ondima message note ya kopesa ye message OK. Ngande komo ko benga ngalobi mama Siara na yebi yote na boma na lingi na pesa o message. Na te crédit mbala moto ngoki message na bando benga ndeko na appel pona WhatsApp to ndo yo kanate. Apesinga message na yebi c'est merci. Ndeko mona ngola ta on azaki empoisonné benga mama Siara na lingi na pesa o message. Nzamba pesinga ba vexer bo na pesa. Na prier nzambe na conflit parce que ngam benga message na zokata ko bondela. Nzambe pepe sanga directive va préciser réellement message wana. Eza fort ouvrir. Na confiance mbeba singa oui eza message à solo na bondeli pona ba verser on pe na yebisi ndeko wana na jour de prière on peut senga 3 jours na sali ba prière wana nzamba répondre nga boyeboy na osepela pe na bato ba benga biso soki olingo benga musala nzambe ya mwasi to ya mobali évangéliste to apôtre to prophète to prophétesse to évangéliste bondela pe nzamba talisa ko beta dami na biso tuna penza belo mama nzambe na ngini nzambe na lingi na yeba état d'âme ya mama Serambo aza nani mama Serambo asala nini mama Serambo est-ce que nzambe otanga wana za ya solo komba nzambe atanga keza ya lokuta to ya solo donc soki po bondeli po na yango omoni nzambe ka yo bondela wana oya ndima penda kokufa pona masumu na ngana yo tozala na bomoi oya songisa mama Serambo na bomoi nzambe wana ofungulo misu po otaliso amen o yebi so ke tala nzelo zo ke neza mabe tala muto aza mabe ngana yebi bato ebele babenganga oka mama Seranga na bando ndima grâce aux ana ngote na bando boyango metango na bondeli nzambe nzamba confirmer nga ke oza mosali na ye voilà nzamba confirmer nga ke oza mosali na ye omoni ekozala malamu mingi olepo benga botonde to yaka boye to oleka na TV
et belé pe musu boye na kombo nzambe mais on va sala nzambe te. Voilà. Baza dans les faux. Lelo mutu musu ko yanga na musala nzamba solo. Bango kuna baza mabe. Yo kolanda oto lo bana TVT yo moko nde bondela nzambe. OK. Yo moko nde bondela nzambe afongolo misu pe atalisa yo. Donc message nanga ko yebisa na bandeko na pona question oyo tuninga. Voilà, maman to longwa pena a opena ya suka maman limbisanga. Mais il se dit na couloir que il y a un évangéliste na mboka na biso a mutoazo semer trouble et pas il y a ba servante dédiée ba prophétesse na ba donc ba prophétesse ba évangéliste yende pena mutoaza na centre il y a trouble a zotia confusion entre vous. Est-ce que si pe et comme là yo na mato il y a comment on appelle un serviteur dédié aye vers yo ko salo ba avance na ba buzo bebele baza ebele mususu kuto mona abando bengo na appel vidéo oyebise ke noko benga na appel vidéo te na femme mariée mais atindi siko bato batinda na ba chaîne na bango bando finga yo. OK. Donc atali nete ko oza marié ayebi pe ke maman sera la tabaki se ke a marié tokuta na mambebele tokuta na mambebele yango comme conseil na opesa bandeko basi le to c'est la nzambe ba prophétesse ba prophète to be na rapona makambo te yazalaki na o te pour nga moko maman sera mbo même Michel nango bando leka ba ofinga nga chaque jour da basala nga pena be bazo pena temps te 5 mois basala nga ta 10 émissions na chaîne wana ba finga nga kaka poko ka mutu moko ye wana déranger maman sera mboyo maman sera mboyo abi noko benga nga na vidéo te na femme mariée atindisco journaliste na ye o aleka wana abando finga maman sera mboyo za mutabakisi maman sera mboyo za medium maman sera mboyo abando finga donc on a sepelande bo finga nga po mutu musu pa yebinga te oyebanga ka na sima émission oyo sali po finga nga. Voilà, merci beaucoup. Ça la nga pas cité donc tout ça la ga to yebana kaka soko sela nzambe et ba ibate belé soutien mibali ba osala ngo mingi. Voilà. Même na basa na bala na poto même batu musu abiki azolinga oyo ayebiki amwasa libala prier po na ye aye na problème na ye na mobali na ye pa na ye mais pasteur wana to prophète wana bando linga ye. Voilà. Et belé na yo kaka pe maman tala prophète boyo linga nga na yebise non ko lekela ngo be mission te ko yebise ke non na yo ki meto bondela limbise to bondela pona prophète nzambe ya telemisa ye. Vraiment, merci beaucoup. Motema monene lokola maman Nzamba pesa yo continuer bongo. Elle s'appelle la grande dame depuis quelque part maman présidente maman Nima Manios derrière toi maman Maria Fina au conseil il s'appelle kolela na biso nanzala na biso juste même pour un mois. Maman top comme ça message voilà tout le bela o ya biso ministère ya médium maman où nous en sommes dernièrement au leka kiawa au senga ki papa Matou Samuel Baba Lukayo par rapport à yaba message aux alaki nango et puis ndeko Gabi est-ce que batwana bayoki mungongo nzambe batosi yango balukio maman. Ok, merci beaucoup. Papa te dit merci pena bana nzambe nyonso nzamba pambola bino. Papa Matou abenga kinga ebsenga panda fête lekaki azona déplacement. Mais ce kazongi semaine oyo akobenga ngato monana. Et puis alobi maman serambolo sali kena benga ba sini bibilembo misato oyo lobi kena senga kinzamba talisanga yango pe na senga kinzamba talisanga vana bala mwasi o. Tango lobi ke okendeke pa basala nzambe mibale. Batalelo soki azan babondela nzambe nzamba pesa message soki azan mwasi avina yo nzamba pesa ki message oui eza oui pe makambo esalama ina vinanga mais banda ba période ba fête lekaki azaki na déplacement na mwasi na yo monika ba mambo ote oleka esenga mongo za mwa place mo boza kimia azana na déplacement soka ye akolukanga donc to senga pe na rejeter la biso image oyo ya mwana papier papa Gabi Kiwaka oyo akokutana maman Seramboyo batie pe mo extrait ya message ton na pesa pona papa Gabi Kiwaka donc ndenge nda mapesa ki ba message famille na ye pe na poto bayoka ki yango bande ko nyonso ya ye bisika boza na poto ndamba lola pambola bino babenga ki maman Seramboyo ba déléga ki mwana ya papa Gabi Kiwaka ya bobo maka image elongi na ye po za muto musala da pe muto ayebani donc ayaki to solo lina ye na pese message on a pese nga pour la papa Gabi Kiwaka et pris tozo attend ko bondela pona bango ngai moko pe na sala ki prière il y a 3 jours na ngomba na kitaki lobby pona ko ya ko bondela lisusu pona ye ndenge nzamba recommanda ki ngai pe na bande ko ne metto sala ki conférence to bondela ki pe na bande ko ne misusu oya basi donc to bondela ki pona bango mais ya pas ces ala ki kaka
Bantu mususu bandai ko benga bazolo babango baza ba famille papa Gabi Kiwaka mais bazala ki ba famille na yete bazo benga na téléphone ke biya biso to bande ko famille papa Gabi Kiwaka pour ba pesa bango message mais lokola moli mo sans touper abandai ko diriger nga na yeba ki za ki bango te donc bandai ko utiliser batu mususu et puis batu mususu ba comme ko luka ko benga ngai ko menacer nga par téléphone ndenge donc ba message ndenge nini o tangi ko lobi ke malade ya papa Gabi e uti na kati église et outi eloko moko esalamaki na église ni esika bandai kosambela ndo afongola nde efongola ki porte ya makambo oyo ekomeli lelo na vie bato bele bakoma komenace ngai poko olobi bongo bayebi na bango le pourquoi te bamisu mpe bakoma koluka koconvaincre ngai ke totindelo $2000 ko makambo ozoloba te kopesa lisu bamessage wana te donc ngai moto akocorrompre nga te mpo na mbongo donc moto akocorrompre nga te mpo na mbongo so naza na message ya moto oyo nzambe alobi na nga ndeko papa ndeko mama na opesa message bongo so bokanga nga mpona mosala nzambe mpona évangile napesi message oyo nzambe ayebisi nga epuis ntango napesaka message mbala moko te nalobaka na baparabole napesaka oyo eza bato bakoki koyoka mais oyo eza vie privé ya motu wana nabombaka nasengaka famille na ye moko elukanga alors tozwaki mpe ntango kobondela mpe toza toujours na kati ya baprière mais comme conseil na oyebisa na bandeko ya papa Gabi Kiwaka bozala na distraction te papa Gabi aza star aza moto ayebani ntango mosusu bomona bato bosala bemission papa Gabi aza moto oyo ayebani aza populaire aza na bafanatike ebele oyo balingaka ye so bolandi kaka motu boasaleli émission motu boye alobi boye mpo na ye bokota na kati ya distraction bokota na je na bango boyebi makambo tosololaki na bino bokota na je na bango bolonga na kati ya distraction ata boyoki boyoka lokola eloko boyoki te bozala toujours na kati ya prière bozala concentré na prière mpo bosauve ndeko na bino Gabi Kiwaka mais so bolandi kaka motu boye alobi boye nga ntango napesaka message motu atinda nga te ya des messages oyo nga napesaka nzambe nde motu atinda nga napesa message ya papa Gabi Kiwaka bandeko mosusu babenga ndeko mama Sera tebi Gabi Kiwaka tozalaki ne mpe ana poto ndeko moko abenga mama nga nayebi ye nayebi mpe bandeko nenga bi problème eza te bandeko ne ezoza bandeko ne bango tinga bango émission baluka nga na swana bango donc bolanda les ondes ya bato te bato bakoluka badistraire bino bakotisa bino na kati ya makambo mosusu mpona badistraire bino mais bino bozala toujours na vie de prière même bokobondela bisika boza botie conférence bobondeli mpo na ye même tokobondela tobonde ndenge tozobondela. Donc c'est un peu ça message na ko pesa pona bango ya ngoyo. Où nous entrons maintenant na ministère na biso ya médium ezo ko évoluer ndenge nini bana na biso oyo obokolaka na ba mama oyo ba dépendaka na yo ça évolue comment? Un message évolution ezo kende très bien. Nzamba zo batela ba mama VR pe baza bien na ngolo nzambe. Ba orphelin pe baza malamu na ngolo nzamba zo batela biso nyonso. Mais toza na misala tozo salisa. To sombaki lopango na 2021 awa ba novembre yo moko to sombaki na sombaki lopango ngape na tiaki mbongo na nga o ebele na zalaki nango bande ko libanda pe ba contribuaki eza pe na batu mususu atindaki $1000 atindi 1500 bazapi bato pe ba mimisi na États-Unis dans batu baza ebele mama onda linga batanga kombo na ete alinga batanga kombo na ete na pesa mbote mama wana bimisa mbongo ne penda tinda lobi mama moi ce côté on yozo beta maliba ko zo kota na distraction mais batu musu ba osunga ba orphelin bazali bazo évoluer maman on a bimisa $3500 atindela nga bi mama Sera Mboyo nga na contribuer pour na orphelinat to sombe sika wana mobali nanga moko lobi mama Sera Mboyo nga ipe na contribuer la pesi nga grand part pour na ba orphelin nga moko pe ndenge ndamba bandai ko pambola nga na zui monta on azaki na on a pesi bande ko musu pe batindaki ba $200 ba $100 ba $300 $400 $600 $500 et contribuer ki biso to somba ki esika wana donc to boyika ko tanga ba komba batu musu na be mission et ça la bien pour na bike boza ebele pe balingati ba komona ba ebele balingati surtout maman na Canada o ana lingati ya tapitindeli ba ofele donc alobaka kutu mama collection na TVT lokola benda ba recommanda ki nga mamba ba ofele ba donyo so batu ba osale comme ka so tindi biloko no to kangi ba photo to tindeli yo ke biloko e comme pa ba na to lection na TVT. OK.
Quand tu le fais aux alaka na motivation na ba mikanda na biso nyonso oyo orphelinat otia moi ben sere le kawana mike batu ba mona ngoka wana de to sa l'émission oyo daba mikanda orphelinat nyonso complet za to songi lupango na 2022 ko tozo luka tozo tonga siko place na minute tozo sa ande dans clôture OK to bandi na fondation yo nde kozo landanga tozo na besoin soko lingi nzamba fongola makamba pambola yo nzambo yo sala bolamu na ebi ko sala batu bolamu mingi batu bafuta kote osunga batu mingi na vie na yo po muto sungo eza pasi nzamba tininga na ebiso contribuer pona orphelinat ya ba olupango ya ba orphelin ata sac ya ciment na yo moko 2 sac ya ciment mama ko benga mama seranga na tindi 50 sac ya ciment ndeko moko atindi 10 mususu atindi 2 sac ya ciment mususu atindi $50 mama atindi 50 € na nga 5 sac ya ciment pour sac ya ciment moko eza $10 voilà donc ceux qui contribuer ata na sac moko ata na mabanga ata na tol moko donc soto bandi na no clôture to sali clôture ape ba bimisi ba mir ya ndaku to tongisi ko to ali na ndaku moko na kati wana eza ya chambre salon ya munene OK tozolinga totonga 3 chambres salon douche cuisine na dépôt na kati totonga sous 2 chambres salon liso mususu pembeni wana et ko kabana espace pe ko tikala pona ekwede place ba ko bando fanda ko lia ko sakana bango en tout cas devis déjà to saba c'est là qui biso devis si on a besoin de vie, on a maman Serambo, na kotinde lo devis. Dans l'ensemble. Devis ne basa ino pour na clôture kaka. Devis basa ino pour na clôture na komisa ba mira mi pandi pour na koya ndaku. Ça fait déjà. Donc eza déjà montant moko et moi ebele. Moi to lo bango ezate. On va maman Zozope à cause à Fandi Bayo qui passe. Ye monter déjà basali et sali pour na clôture ya pamba. Et ça lit $7 900. 7 900. Pour la clôture, ça compte mes d'œuvres na bango ba sengaki. OK. Donc on les a pour la clôture, na ba makambu ba ciment ba biloko nyonso ba barre de fer nyonso ka na kati wana. Surtout ba fondation. Ba fondation. On peut kota ba mola ba mabanga minene pona à la longue kota ba kota nsele et quoi ya te et ça l'érosion mongoté. Donc ndé sengaki montant on a 100 main d'œuvre méthodiste qui ta ki na bango ba komaki de devis moko ezaki ya 7500 moko ezalaki ya 8000 et ya 7900 wana. OK. Donc to pona devis to pona ki devis moko ndé ko to bandi déjà fondation. Mais yo pende ko zo ndanga so ko tie sac ya ciment na o moko. Sac ya ciment na yo moko koti ici. O tata tol na yo moko en tout cas nzamba lola opambola yo. Vraiment. O sombi so pomoni ke mama c'est un bongo na otinda mbongo te. To tape moi image to balancer espace yango. Donc au moni ke bi mama c'est un bongo na otinda mbongo te linga mona somba. O sombi yango oye kotinda batu ba kotikela biso esika chanter ezali nzamba lola apamola bino nyonso. Voilà. Donc o to sala pour le moment yango poto longola bana ko futa $300 par mois ezebele. Donc vous n'en savez pas les sous vous futa $300 par mois le pont munene. Donc mais soki to esika na biso moko ata to zui matembele to lia. Ata to buki pondu to lié. Soko mama sera bana ebele bongo na ba mama ebele olie sa bango ndenge nini bo vivaka ndenge nini nzambe ya sala ngolu ndeke kuta sala te maliaka e bongo sko biso bana na ye et bon ce que ba orphelin na ye yende papa ya ba orphelin yende papa ya ba veilleur donc 55 maman veilleur au tolobaka et dans 40 maman veilleur au ba fandaka na kati orphelinat donc de 15 wana bazanga banda kuna bango moni bakoko déjà bakoli et place on là les pas na ye mais un moko ka lekisi journée wana ali après que donc et ça la mama bongo totongi deux chambres salon on les a pour na ba maman chambre salon on les a pour na ba veilleur les a chambre salon munene so pe botai na image ba monango mais banda ko te la bino benati kuna ça dit kitakuna biso moto ça dit benado vidéo na ba image pende kitoko wana o ezaka ba image à téléphone kuto yo ka muto ingénieur nda sali vidéo atindelinga donc c'est un peu ça soto kita to zo ba image so po lingo tinda ay komi to kangi ba photo to l'extérieur sous ba biloko ba orphelin na télévision té. Voilà. Merci. Numéro Mama Siaramboyo Yangwana eza affiché na ce écran na bino. Ce qui bino ba nzambe a touché bino. Mama Zozo la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, Mama Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary. Tonton Bov depuis plus 33 depuis la France. Tonton frère. Tonton Bov babik dédicace na yo son nzambe a touché yo. Mama Siaramboyo numéro na eza na ce wana. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à notre fils le soleil il est
devant Balaïsa depuis quelque part. Papa Kouloutou t'aime beaucoup mon fils, donc joyeux anniversaire à toi. Un grand merci encore à Maman Top Wato, Maman Azanga Génération. Un grand merci Nabino Bayenio Sobokozwa Libaku Yakolanda émission Oyo Koko Dema derrière la caméra Ozoko réaliser émission Oyo Nadia Zouzi Yonanga Tosola Soute Tokabwana Orange. Donc Blandine Tatala depuis les États-Unis d'Amérique, Maman Nabruni, Maman Nabruni, Blastet Nyonso, c'est-à-dire Blastet Nyonso Misat. Blastet Misatu wana osangisi yango bisika moko nzambe azala na yo musala no donge kende liboso nzambe a continuer toujours kocha maboko place ya ko investir yango yo Mama Siarambo yo azo ko benga biso azana mukumba ebele derrière ye oyo ke ye moko pe des fois ekokate maman Nene Adam depuis Californie, Maman Nene Adam, Maman Mouté, Maman Lamou, Maman Boboto. Place à quoi investir en gros, Maman Nene Adam. La servante de Dieu est là, elle est disponible. Ayama téléphone, yé moko. Maman Siarambo, banana nzambe, va comprendre nini. Est-ce que vous avez un message important au mokolo alelo au koki kosala par rapport à ba fléau au nyonso izo comme ma banana nzambe na mabungi sami. Merci beaucoup. Nzamba lola apambola bino nyonso tout au bolandi émission oyo. Message on a repéré biso na basala nzambe. Nzamba azana kanda na biso. Nzambe azana kanda na biso par rapport à makambo ezo salamaka. Makambo ezo leka ba réseaux sociaux. Mama Siarambo ya linga penda kokota mingi penda na ba vie privée ya batu mususu te. Na linga kokota penda mingi na ba base te. Mais na yebi ke bato bozo comprendre déjà, bozo comprendre mambo na zolo basala nzambe ya mibali pe ya basi to tambo na obanga nzambe. Nzamba azana kanda na biso makambo tozo sala o na ba télévision na ba sonio tozo sala. Ba buzobo tozo sala ezo kumbisa penda kombo ya nzambe te. Et puis tozo mema bana nzambe be na ba perdition. Tozo lukato bebisa bato be to bungisa bango nzela nzambe lo to te bango ilo banzambe. Oyo to talisa bango batika otamba mabe na mokili ba ba kotamba na obanga nzambe. Tozo mema bango na kata ba makelele, tozo mema bango na kata ba buzoba, tozo mema bango na kata ba video ya makambo ebele ya buzu ya bosoto auto kikoloba na télévision te. Voilà. Toza la biso to tamba na obanga nzambe. Tozonga na se ya makolo nzambe tosala ba repentance liboso ya nzambe na makambo mabe siko yo koyaki senga nzamba telemisa yo pe o continuer nzela esiko yo sumukaki yebisa nzambe alimbisa yo nde message o na lingaki na pesa na basala nzambe nyonso ya mboka Congo totambola na kobanga nzambe totambola na kobanga nzambe totambola vraiment na kobanga nzambe totika les ondi oya lobaki oya ezalaki oya salaki bo oluka kaka mabe ya muninga poko oloba kaka mabe na ye ozoluka kaka po sala eloko moko e emilie muninga soko za problème ndeko na yo benga ye en face soko moni ayo kite osali message lobiki na na besoin akuta na nga to sola na ye message nzambe ebisinga na ebisa bino yango yo merci na bandeko nyonso bozwi ya libaku ya kolanda biso numéro Mama Siarambo yo eza dispo eza wana liboso na yo oza na problème nyonso ezotungisa yo olobi Mama Siarambo yo na bondeli pe mingi na zwi solution ba problème na ngate Mama Siarambo yo nga libana nga naza na kimia te Mama Siarambo yo nga na ozo bazeme na osa ba fausse couche Mama Siarambo yo nga na yoka eloko ezotambola nga na kati ya mukongo na yoka eloko ezotambola nga na libumu na yoka lokwa eloko tambola nga na mutu batayo pese na mutu bana kotambola yo koma koyoka ba nerf ezobeta yo nzamba tindinga na yebisa o numéro Mama Siarambo eza affiché problème nyonso ezotungisa yo Mama Siaranga mikanda na nga banda na ye simbaka te osali combien des années na poto toza mukanda te tala vie bato ozo vivre lokola oza na kati Afrique okenda poto molota bando toka oza esika oyo banda kofanda numéro Mama Siarambo eza affiché obengi nga tokobondela nzambe nzambe akopesa biso ba directive nzambe akopambola yo merci na bandeko nyonso o bokondima kofongola mitema na bino pona kosunga fondation ya Mama Siarambo yo kosunga orphelinat ya Mama Siarambo yo nzamba lola akozanga te kopambola yo. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà, il s'appelle Bertin Condé. Bertin Condé, un garçon avec un grand cœur. Non, Namona Nzambe Azalaka, Nzambe na ses promesses ate umeli ekokisamaka.
mais ce que bokeseni o na monaka entre Bertin Konde na Nzambe ezake Bertin Konde so lobi na 12h, c'est-à-dire avant au comme 12h05 akokisi promesse na ye akokisi oyo ye donc alaka Nzambe abatelo Bertin Konde depuis le Canada, famille no mobimba Nzambe azala na bino. Mais maman Ciara quand un message où tu ko lancer et lo komoko e yelinga, c'est un sujet où jusqu'au jour d'aujourd'hui je reçois beaucoup de appels ezali pour na bande ko na biso basi o baza na Kinshasa mais bazala kana ba relation na bango na poto. Des fois il se fait que batu misusu basolola na bango bakamibalité bakabelima bakabatu bandenge na bandenge batu misala mabebele mama message ni nokoki kopesa eloko ni nokoki kolobela na bandeko wana o lelo je vous jure na yambaka ba appel depuis émission oyo nanga to salaka ndeko na biso Naomi akufaki oyebi merci beaucoup le papa te dit oyebi kokufa liwa ndeko Naomi et batebele pe babengaki bazoki solution ba problème na bango voilà bandeko ebele babengaki mama Ciara Mboyo ngana na mobali moto vivant na mais atindelanga bambongo to monana te ebele pe bazo ba photo mibali na bango misu ya mindele tindelanga mama téléphone mobali ebele pe mibali wana bazaki na bango batu mabe ebele pe bazaki bescro ebele pe bandai kokosa ebele pe bazaki bato bakisi yezo kazo sona mobali mais mutu wana zo luka po initier mutu wana zo luka po asala eloko moko mabe mutu wana zo luka po likambo moko komela ye na vie et sauvaki pe bato ebele message wana to salaki donc ebele bato komi que so mobala olinge mama Ciara Mboyo tana mutu azolinganga mama est-ce que mutu aza malamu mama bonne na nzamba taliso etadami na ye et daki pe bana Nzambe belé pe ba monaki yango bakataki na bango ba relation mama Ciara Mboyo merci to bandi pe ko bondela o mona kata ko bandi ko bondela mutu wana ye moko akimi azo bengeli soute donc tant to pesa un message te pour na kopanza te to pesa un message pour édifier bana Nzambe et pesa solution mutu na problème na ye to ka ko kabola te to ka ndepo na ko sangisa mama Ciara Mboyo ata batu basali be miso ba fingi ata boselinga be miso donc tikala ko répondre bino ata mukolo monte donc ndenge bo bando finga wana ndenge penda mba otombola ngai voilà ce que mama Ciara Mboyo mutu wana akosala ndenge nini o déjà azali na kati ya relation akoyeba ndenge nini ke mobali o nazali na ye aza mabe to azali malamu azali aza na pasteur na ye abengi pasteur na ye soki aza na prophète na ye aza na apôtre na ye aza na mutu ala encadraka ye na prière abengi ye babondeli Nzambe alakisi etada na mutu wana mais soki aza na mutu akobenga te limero mama Ciara Mboyo eza affiché nayebi ke obondeli mpe mingi oseme mpe mingi ozwi basolution te limemeka na Nzambe mama Ciara Mboyo Nzambe wana oyo azongisa nga na bomoi oyo akufaki mpo na masumu nga na yo tozala na bomoi Nzambe wana za capable ya kopesa solution ya problème na yo donc obondela Nzambe wana akofongola makambo ebele pa kopesa biso ba directive donc numéro na nga eza affiché problème nyonso ezotungisa bike mama Ciara na koti c'est na kati amoureuse na kati ya relation moko mais relation ngo mutongo tokutana te maedanga mutongo tokutana te mais to vivre na ye numéro na nga eza affiché. Voilà, merci beaucoup. En passant, je salue mon ami personnel Yamsi Yambe, mais c'est les monstres de c'est-à-dire Babik dédicace Bisika des Ouami, garçon capable. Merci beaucoup Yamsi Yambe. Ah, yo linga bongo. Voilà. Merci beaucoup Naba Landinion sur Top Media Télévision. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso Sokibo Sepele Kinango. Merci na Coco Demand. Il est derrière la caméra Toyamela Kibino, la servante de Dieu, maman Ciara Mboyo Obino Boye biete passage na nyonso etika kaba trace ye azalo kola mungwa c'est-à-dire era ye na biloko ata omoni yete mais ah na pesi message ya Gabi Kiwaka ba pasteur ebele ba journaliste ebele ba sala ngo be miso bo fingi ngate bo kumisi ngate bo fingi pete mais tango ezara o pesi message boye omoni bato mitema mabe ba komisi ko comprendre ebi nga moni nyonso wana na ebi kezala ki élévation nanga donc bitumba tango yaka na vie musala Nzambe bitumba tango yaka ezaka élévation yaka na bitumba mbala moko omoni bato be basala ngo pe be mission message ekei et koti pa na ba dans émission to sala ke tamboli penda na ba page ebele donc to sala ke mission pour na kopanda te to sala émission ezaka te po ba mona ke to lobi boye yango esalami na yete pona lobaki omoni ke ngamu na pesa ki message ya Gabi Kiwaka yango bomoni bato basala ngo be mission na ye po na yango te mais na sepeli po message ekomi famille pe ba bengi to bondeli et puis
bandeko mosusu mpe oyo bazalaki na problème balingi bakoya na likama wana bakocomprendre eloko moko koko de mazosala nga si eloko mo eyeli ngai ya suka mais mama Siaramboyo na ndenge ya se bango bayoka te mais c'est comme si ndeti pe il paraît que moko kaya ya basali ya nzambe azokoabize na mwana ya papa Gabi est-ce que ezali ya solo na eza na mongongo likolo te ndenge kaka na yoki na mato ya bato parce que yo za la servante de Dieu nayebi ke yo na mambo ebele okotaka te mais nakoluka kaka nasenga naza na confirmation nango te naloba makambo oyo nzambe apesi nga message mpe naza convaincu na mambo naolobaki eza bongo donc mambo eza bongo te ngai nakoleka émission te mpo naloba yango bongo papa Gabi Kiwaka aza na bana ne baya kitoko bana ne bayaki donc baotama na makolo te bana na bakar surtout oyo imagine oyo na bibo bombelongi ne wana asala la place ya bien donc bato mosusu mpe balukaka mama bese ezoleka ngo nakotebisa na ndeko bafama mama ya papa Gabi Kiwaka bazala mitema minene po bokutu papa Gabi azalaki star eza lokola bavi na biso oyo ezalaki expose donc etake kaka to discuter na mobali na oyo mokange okobetanga lelo bakangi ka photo wana video wana batiango na réseaux sociaux bozalaka mitema minene donc biyoka yoka wana toyoka yango te po ekosala pe bongo ekosala pe eza nango bongo te nga na répondre na question wana te mpo na confirmation nango te na mpe na baconfirmation bamessage oyo question tuninga te. Voilà, merci beaucoup na bana nzambe nyonso tosuki ya mama Siaramboyo à répondre na baquestion na biso. Ce que j'aime chez mama Siaramboyo akotaka bavie privée ya bato te apesaka profiter te ayaka koloba message te mpo lobi aya kosenga pardon après na nsima kimi le faux pasteur pasteur Amabé, serviteur de Dieu à l'Okuta, maturité spirituelle, sujet au nom le belango nuit et jour, escroquerie spirituelle, Nzamba a frappé Bino. Koko Dema, Osana, celui que j'appelle Dinish Monsolo, Tokabwana. Merci.